ingeta, bokota la famille, ingeta, awa matière ke zongi, bokota na bino kandenge tobeta kama solo, makambo ya mpasi pe mawa, makambo moko bandeko nanga, pardon, Congolais, pardon la famille, na ebite biso ba Congolais, mosusu to sepela ka ntango to mona mutu akufi, wana to komi kolela moko ya kokosa to ezalaka nini la famille, bandeko, kane ba yebisaka biso tambola mokili omona makambo. Congolais pardon na yebite na yebaka te to ezalaka nini. Yango omona batu mosusu balobaka kaka keno un jour to lala to la mutika boye to monika Congo basi bateki yango. To monika Congo esi epumbwa nango. Parce que makambo ezalaka na Congo na biso bandeko nanga ezalaka ka pasi pe mawa. Pasi penza otolobaka pasi. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Osaya mwasi ekima ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Voilà, Gavker ayeli bino ba masolo ya kitoko, Gavker ayeli bino ba makambu ya bien, Gavker aye penza na ba solution ya bien. Bandeko nanga bino bozonyo kwa mana problème ya ba santé, omona ka kenon nzoto na yo eza bien te, eza ba makambu mosusu bandeko nanga ezo simba te na nzoto na yo. La santé n'a pas de prix, la famille kande tolobaka. Wana ezalaka makambu ya solo. Ce que zomona kenon zoto na yo eza bien te, c'est le moment. Contactez Gavker. Gavker aya kosunga yo. Gavker abikisa yo libela. Na Gavker aza wana pona ba papa, aza wana pona ba mama. Gavker aza wana penza pona batu nyonso ka ndenge tolobaka. Batu nyonso asungaka. Na Gavker la famille, la santé est totalement et encore assuré na système moko ya bien. Ta okotaka na Gavker yo moko oko bima na ba témoignage ya kili ba vertige nyonso yo kaka ba kolemba nyonso yo kaka ba mukongo pasi ba makila o ebimaka yo ebele salité de salité. En tout cas ton okoma na Gavker yo moko oko sepela na système moko ya bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memelibino Karine Pala, notre modéliste. Karine Pala Uenge, ebele abatuto yebi ye penza atonga kabilamba nde kotonga. Ye penza alata kande kolata.
ye penza mama fashion na système moko ya kitoko. Sikoyo nini esali que non Étoile Nines TV aya komemela bino mama na biso Karine Mpala. Nini ezoleka makambu nini penza oyo tolingi tobetela lisolo la famille. Na kota na mama zindo ya muke avant ngu kande tolobaka avant ngu. Ebele ya batu tolanda mariage ya ndeko na biso comédienne na biso na kombo ya mama Lea Ndaya. Tomona ba comédien na ba comédienne kuna bazalaki ebele pas possible. Ebele ya batu tomona ba comédien. Mais quand ndenge ba comédien bazalaki kuna nzoka makambo ezalaki somo. Bande konanga ne makambo toye kobeta lelo lisolo pona Karine Mpala. Eza somo, eza pasi pe mawa. Avant na kotisa na mamo zindo ya mwa problème na biso to makamu na biso ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que to sala ka be émission ya sika bato sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya Linda, bambote na madame Gracia Mpoi, bambote nanga na yemoko madame Lisi Pitu ya Lisi Mwasi Nzambe, bambote na yemoko mama Eugénie Zemanga et pourquoi pas madame Vicky Mambonzo na système moko ya kitoko. Voilà. Kande tobeta masolo ya mama na biso Karine Mpala. Karine Mpala pona musala na ye afingama makasi la famille. Depuis abanda penza musala na ye akotonga. Et surtout que tango amemaki ka makambo na ye akotonga sur les réseaux sociaux la famille ezalaka mbutu na kote ya Karine Mpala. Tomona ki Karine Mpala awa na mariage ya ndeko na biso Coquette Sasa. Basabola mama na biso Karine Mpala pas possible hein. Finga Karine ke atongela Conquête Sasa bilamba malonga te yekuto blata ki bilo Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Andeko na biso zali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, ceux qui ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, moi sensibilisation kandenge zalaka avant de continuer na moi makam na biso kande to obeta masolo. La famille ba mapango à côté kayango yo $350 ya pamba sombela bana na yo lupango. $350 ya pamba somba lupango. Ngana lobaka toujours et encore oui. Tolataka ba bijoux, ba bilamba, ba voyage kilikili, ba plante kabelo matakita. Mais mosusu total pe sima tozala batu. Parce que batu mosusu bakanisaka que non lelo nazo simba ba $3000, lelo nazo simba ba $700
est-ce que lobi pe na continuer ka ko simba mbongo wana? Peut-être nzamba pesi yo chance na 2 ans ou kaka 3 ans ya yo ko simba ka mbongo. Siko soki nzamba pesi opportunité ya ko simba ka bambongo ezalaka malamu mingi tango simba ka mbongo zala pe mayele. Ba mapango yango yo $350. Okoti ko somba na yo 3 mapango, 4 mapango, 5, 10 mapango, okomi kotongisa malembe. Otongisi oteba locataire, otongisi mwanda kwa munene kanenge ezalaka ata soki oza na poto otongisa na yo malembe tiba locataire ba okota lelo tolobi tango kokola oyebi ke oza na mwa place na yo oyo ozonga okoya kovanda oyebi ke chaque fin du mois bafutaka yo na système moko ya bien. Voilà. Tozonga na makambo na biso kande na obeta masolo ya mama na biso Karine Mpala. Tomona ki na mariage ya ndeko na biso comédien na biso Léa Ndaya kande mbomona ki mariage na ye leka ki c'était le samedi en tout cas félicitations surtout na Léa Ndaya babala kaka na système moko atokos. Tomona ki Karine Mpala akenda ki pekuna ye pe alata ki teni o basenga ki bango balata ezalaki rose blanc. Ye moko kutu marié alata ki na ye blanc yango alataki. Sikoyo batu mosusu balata ba rose na ba blanc. Eyaki kosala keno mama na biso Karine Mpala pe akendaki pe alataki mais aye kolata na ba chapeau na ye oya lataka. Parce que toyebi ye na ba feti presque nyonso ta ya tatine coquette ba feti nyonso presque ya ba comédien soki aza invité alingaka toujours kotia moi eloko moko ya spécial. Bato ba sentir ka keno aza modéliste. Alors, kolata na ye wana nde eyaki kwaturer intention ya bato ebele sur les réseaux sociaux. La plupart ya ba Congolais, la plupart ya ba ndeko na biso ba sepela ata mukete na elateli ya ndeko na biso to ya mama na biso Karine Mpala. Balobi alata ki mabe makasi. Balobi ba esthétique ezalaki ebele ba chapeau wana lataki bilamba kutu n'en parlons même pas. Bato ebele ba sepela kite na ndenge mama na biso Karine Mpala alataki. Balobi aza modéliste alataka simple ke kotiaka biloko ebele ekimisaka beauté. Yango bandeko ebele balobi bandeko ebele basalela ye ba live kutu na ba TikTok tokota kutu na Facebook n'en parlons même pas. Ebele abatu bafinga mama Karine Mpala bafinga ye pas possible balobi tour mosusu soki ba invité na mariage alataka simple ba pesi exemple ba Belvi Kandi ba pesi exemple ya Ursule Pechanga ba pesi exemple ya Marina Laba ba pesi exemple ya Ange Maisha. Balobi batu wana balataki na bango très simple babimaki kitoko. Mais ye penza ayaki na ba esthétique ebele batu ba sentir batu ba monaka keno mama na biso Karine Mpala za modéliste. Alors batu ebele ba sepelaki na elateli na yete. Yango penza mama na bino Étoile Nines TV ayaki amemelaki bino kande na lobaki na ebandelike biso ba Congolais tozalaka na makambo makasi. Tozalaka na makambo bandeko nanga. Somo. Bon, na ebite mutu na mutu zalaka na ndenge na ya komona makambo kande na lobaka. Mutu na mutu penza aza na ndenge oyo amonelaka makambo. Ezana batu mosusu basepela na bango ndenge mama na biso Karine Mpala lata. Mais ça na batu mosusu kande na lobby sur 100% batu presque 80% batu ba finga Karine Mpala pas possible ba finga ye. Mais na côté nanga eloko na koloba kaka pour na communauté na biso s'il vous plaît la famille biso ba Congolais tozalaka na moi makambo moko oya biso moko soki tomoni muto osala mabe toyebaka ndenge nini ya koloba na ete mais to préféraka toya na mafinga. Et surtout la plupart des gens babosa na kakeno mafinga ezongisaka mutu na sima te to ezongisaka mutu azonga na nzela ya bien te. Mafinga mingi epesaka batu mutu makasi. Eza neti mwana
mwana soki osala makambo ya mabe lelo oye obeti lobi kuno oye obeti lobi kuno oye obeti omiyebela deja keno mwana wana tia kokola obando yokaka bino te soki omoni mwana azosala makambo mabe jour mosusu vandisa mwana te yata soki aza mwana moke aza na 5 ans 6 ans lelo te ye lobi ote ye lobi kuno opesi ye mwa discipline après quelque temps omoni aosala mabe obeti omona mwana obanda obangaka aoloba nasali mabe lelo papa lobi nasali lobi papa lobi jour mosusu bakotianga na kendo lala jour mosusu bakobetanga ka ndenge babetaki wana kozala malamu mais communauté na biso ezala ka communauté moko soki bamoni makambo il faut baya kosala ba live il faut baya kofinga il faut baya kosala bisala sala ce qui n'est pas bien to mona kango ata na biso moko omona sali ba émission kane to lobaka omona ya mosusu tie titre moko boye otie mwa miniature moko boye le muto akota atuna mama obeti biso mitema ta yo moko pourquoi sali bongo peut-être muto akopesa yo ba raison to corriger ka mutu ke non mama mbala sima kosala ka bongo te boye mais omona batu mafinga nde mafinga na kala wana to bando efase ba mafinga awa kutu tosito mesana to ebike oyo penza nde congolais azaka mafinga matakita ngana conseil kaka na opesa na ndeko na biso to comédien na biso Karine Pala ezaka keno batu deja baoloba mama Karine batu ebele baoloba il y a de ces personnes ba lobby que non mama Karine ye moko kuto tongaka bilamba na ete batu batongelaka ye menga ndenge na zabo enga Etoile Ines TV na ndimelaka yo na yebi ke bilamba nyonso lataka mama yo muto tongaka oyebi mosala na yo salaka pe kitoko et surtout ezala ba photo kangisaka ezala ba mwa video salaka eza pona business na yo ekende liboso bien que biso ba congolais to mona kango te bato libanda ba mona kango parce que ozwaka ba contrat ya bato libanda ebele babenga kayo okendaka kotongela bango bilamba to mona ka bato apoto babenga kabenga kayo soki bazana ba cérémonie moko boye yo okendaka kotongela bango bilamba to mona ka mama Karine na biso eloko kaka otokoki kolobeza kaka ka ndenge batu balobi ba esthétique ezala penza ebele nete tomona kata batu o basala ka ba maquillage omoni soki muto asali maquillage alingi penza mikotisa na maquillage yango bomona ka batu mosusu alekisi poudre alekisaki crayon kendaki mupanzi parce que alingi asala mwa eloko moko spécial soit naturel mama soit naturel oyebi na musala oyebi kotonga bilamba ta soki batu mosusu bandimelaka yo te mais il y a aussi d'autres personnes oyo bandimelaka yo sikopona o bandimelaka yo neti babiso eloko to opesa yo conseil eza kaka soit naturel kotiaka ba esthétique mwa ebele te kotiaka penza ba esthétique ebele te yo moko ta soki olata o mariage ya mutu ba chapeau moko boye babilo moko boye babilo mosusu il faut kokata lataka normal moi elamba na yo ya très simple kande ba modèle mikolo komi moi ebele na Nigeria kutu kuna na koloba te ba modèle ezalaka somo kili pas possible moi ba modèle na yo osala ezala moi simple talaka ba photo onatie ba modèle moko eza trop simple ba biloko ya bongo e kozala malamu mingi batu pe bakosepela mais soki ba esthétique e kozala ebele penza makasi yango sala kata beauté ya eloko ekimaka ezalaka mwa bongo na système moko ya kitoko ya yango ka conseil otokopesa mais ou sinon netinga personnellement na sepelaka nanga na musala ya mama na biso Karine Mpala ayebi kosala musala na ye mutu soki osala musala faut encourager kaye yango na ye kutu kosenga na bandeko na biso ba congolais ozana besoin ya feti osala feti na yo ozana besoin mutu akotongela bino bilamba mama Karine Mpala azali to soutenir ndeko na biso batu mosusu omona baobengisa batu o bazali banda mboka baza soki wapi bien kotongelanga bilamba congolaise partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te
andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.